1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane sana. Shana manana mayana saka. Ata uzana Brazzaville, olingo fêté mariage na yo na Kinshasa. Ata uzana Congo central, pas ses alités. Ata uzana ba province, olingo fêté mariage na yo na Kinshasa. Mutapesi fête elenga zali se moko na lobby yoyo pro azali wapi kanga adresse malamu koma adresse oyo kopesa libala na yo valeur oyo kopesa fête na yo valeur ezali se moko quartier 7 na Njili na immeuble Selem Voima mama yoyo akozela yo yoyo pro akozela maboko polele ba costume ya papa ba robe de mariée ya maman atape pona ba fête d'honneur na yo ba robe ya mbata ezali kita na kwa kimbuta tope na première entrée ya Njili yaka mutu kanyo seza kokota atape ba moto yebisa ozoya na immeuble Selem Voima akokomisa yo pe kokota bakoyamba yo maboko na kimia pene sengo kasi suki wana te awa toko pesa pe ba formation ya make-up coiffure couture et bongo perlage et beleto ye bakangote perlage ezali ndenge totongaka basaki na bambuma oye bimisaka beauté africaine ya koye kolango o comme entrepreneur o bongisa avenir na yo et pas ya yoyo pro oza na posa ya kobenga pour que obuyeba soki obungaki numéro yango yo na se écran mema yango koma yango partout soki obungi kobenga Malebo Movie na kolakisa yo ndenge nini okosala pokutana na yoyo pro kitoko nga na yo kitoko bango kala biso sika bango kala biso sika ane salamate Malebo club nzango tokutana ozali biso bana papa donc 3000 kaka Victoire Université tokutani référence na César Mama Mwilu face na biso ezali Kauka Plaza nde sika masolo kobanda donc boye belé venez nombreux toza na bana Malebo susu biso tozalaka sika donc eyaka ezala te sika bana papa film na biso yango ebandi deuxième partie ya film na biso ya pembe avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka yango yo deuxième partie ya film na biso ya pembe kaka ndenge bosilaki yango ya mingi yango yo kasi boso akubandango topesi mbote na bayebanso bakolanda biso partout na Kinshasa na Brazzaville Angola kuna pe bipai na bipai États-Unis Canada Londres Belgique Paris merci kasi oyo ezali esika tosukisaki première partie na biso tango bazako luka babo marraine et pas mankoko manganga pour que azwa bo continuer kasi mwana mwasi oyo yende moto azako telemela ye awa sukulanda ki bien te nyonso oyo ezako leka na se ya ndoto merci na pasteur Timothée Mbwala
merci na pasteur Timothée Mbwala na soutien na yo na tranche oyo tobo sanité mama prophétesse Bijou Mitonga na papa Simola Ndumutima mama Lisi Futi awa asa ko ebisa ye yo kozala reine ya royaume oyo te ekosimba te oza liboma ekosimba te agangi ogangi ni nyango ni nango sali boye zela ngana ebisa yo soki na fungoli monoko na ngai moto nde kobima na monoko na ngai pe kotumba yo ekozikisa yo kokoma poussière nazo ebisa yo abeti yako na se usunachi likambo yango nini usunachi eska kokufa nalobi nayebi te ngai esi na boma nyonso oyo etutaka ngai nabomaka ba esprit nabomaka bilima yo nani otelemela ngai nazali reine mère oyo asimbaka pouvoir spirituel nyonso na kati ya royaume oyo ngai nazongisa mutu natina mutu na liwa yo ozongisa ye yo nani esengeli oyeba ngo ngai nde munakonzaka awa sikoyo amaka zonga na mabele ya liwa oyo nga natindaki yo pour l'éternité zonga banda kokende reine na ngai okotelemela ngai te nazoyebisa yo mutu moko te abundisaka nga mpe alongaka mutu moko te est-ce que osunachi est-ce akolonga abimisi kake na moto azongiseli manganga reine mère ya bonganga azongiseli ye moto est-ce réussir koboma ye nalobi nayebi te kasi kobosana te reine mère aza na posa akoma reine ya royaume oyo après koboma roi après koboma na ba prince reine atikala kaka ye moko. Est-ce que osunachi akoreise kosunga ye na bitumba oyo? Kobonga bunga te. Deuxième partie ya film na biso ya pembe yango yo. Kasi tolobaka kobosanaka idéologie ya malebo movie te. TV moko population ebele benga voisin, benga voisine, benga bon tonton yebisa ye malebo si abandaki aya kotala film na biso. Atala boye bandeke ya mwindo baye tala bango baye lisusu bagangi au wanakri na bango ya soloka na bango bagangi lisusu. Est-ce que fan zone Brazzaville ozakotala osunachi est-ce qu'akoresiba reine mère na bango pe aye bazako ganga? Est-ce que osunachi ye moko contre bango nyonso? Est-ce qu'akokoka ko réussir ko gagner bango? Na lobi na yebi te na yebi oza na pouvoir ya malamu pe ya makasi na yebi eza moto na mai na yebi nani oyo zali mais lelo yo obengi bituba pe okopola okosi reine na ngai ya kozonga royaume vivante akokufa te okosala lokote babeti susu kri na bango est-ce que ya kolonga babwakeli ye moto akake ya moto nalobi est-ce qu'ako réussir yewana telemi awa 10 kanga pema babeleli lisusu auna bango awa la mwini ba mama ya daipene bakangi goutte pour que courant ekende te basangiseli kake ya moto est-ce qu'ako kufa yewana elombe ya mwasi atelemi kaka reine na mabele espoir na ye c'est pas osunachi atelemi yo oza mabe naso likonga na opeza mabe gai na comprendre esprit na yo okosi
okosi ngai nakozwa reine na nga nakozongisa na royaume akozonga kuna vivante en vie. Sikoyo akosala nini? Nalobi kanga goutte abimiseli milinga moindo azongiseli kake ya moto alimwe. Eska pasuki eska kufi ekoki akei Obik Sami yaka tolongwa mbangu reine na ngai. Eske suki wana pembe deuxième partie nango yango yo nalobi soki orate biso na chaîne na biso benga Malebo Movie na kopesa yo programme tope yaka na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV tope na compte TikTok na biso beta Malebo Movie. Film eza koleka en direct kaka ndenge oza kotala yango awa na TV. Zongisa ye na mabele ya bawoyi esika uti kozwa ye. Pourquoi yo nani? Mais pourquoi bino nyonso bozo tungisa mwana mwasi oyo? Pourquoi boza na posa kaka kufa? Pona nini yango? Osinachi ngai na ye awa te pona koluka bitumba na yo. Zongisa ye na mabele ya bawoyi esika esengeli kozala sikoyo te. Jamais na kosala ngo azozonga na royaume na ye esika esengeli azala ngwana nazomeme sikoyo ozobela obela. Osinachi abokeli kake ya moto eske akoresir kuna reine mère akokaki te epazongiseli kake ya moto awa bitumba na bitumba dis ye wana alimwe. Soki otalaki première partie okomona mwana mobali oyo aproposaka azala mobali ya reine pour que yakoma roi. Reine aboyaka depuis reine aboyaka kobima na ye depuis mokolo wana nde asengaka akoma kobundisa sa majesté pour kabotola ye pouvoir. Machacha o yo kakake ya Osinachi epesi machacha ma reine azongi. Est-ce que zalaki ndoto koto yo pe Osinachi asutuki? Est-ce que comprendre bitumba o bauti kobunda ezalaki nde na se ya ndoto na se ya mpungi? Osinachi pe ako comprendre te. Na lobi zala concentré ololenge nini ya ndoto boye o ndoto akobangisa boye ndenge nini yango kobanga na kobanga boye. Pourquoi? Nazo comprendre pete ndenge nini nalali yo ni nango elali singai toto nanga bolembu boye pezo soa likambo ngo nini yango ololenge nini ya pongi yo. On dirait nalali bangonge peli yo parce que ndoto naloti ndoto molai vraiment et puis akobangisa boye likambo nini yango. Nazomona ndire malavo tako na bosani ko kendo livrer ba masanga nanga na te kaka balungula na ngai fena kendo livrer. Nzambe o est-ce que za kolanda na lobi yo moto za kotala biso sikoyo? Est-ce que kangi programme na boyo tongisa ngai Malebo boye kanga programme na yo mbote no sa majesté mbote na yo s'il te plaît pesanga yango. Tala lambe lange loko moko epona lia. D'accord sa majesté osana posa kolia nini te loko moko ya kilo vraiment loko moko pona zomi yoka vraiment pepele nazoka vraiment nzala makasi salinge loko moko ya makasi ya kilo ndenge ka kolingisa majesté. Merci ko négligeaka bandoto te o tala sa majesté aza komituna bandoto ya lolenge boye ndenge nini nzoka ezalaki ba vrai combat balingaki ba éliminer ye wana tangi kombo ya Osinachi pona ndoto yango mwasi ya malonga ya makasi oyo asalaki ke a réussir ezalaki Osinachi nde abundelaki ye. Est-ce que yo obundelaka pe bandeko na se ya ndoto yo kolota ndoto abitumba lokola eza yo te yo wana okokima mbangu tina ndoto bundelaka bandeko bundelaka baninga yango kotika kalosambo te ololenge ni ya mpungi na lali boye
nzoto na ngai baarticulation ezoswaswa ngai ye nango ekomeli ngai yo non nalala boye te liboso natikala kolala boye te te zela nano nazalaki kuna et puis me ndenge nini nazalaki na ndako awa naza mpe susu kuna nabia nzamba oyo lungwela oyo nde ekomosala nga boye nga nde natekaka yango te eboka ekonyukola nga boye ndenge nini tala zamba kutu fole na kota nabosani nalali baheure oleki nga kaka boye malebo akosepela te faki napesa malebo lingwila na ye. Merci na bamama ya peka na Brazzaville na Filu Kintele Bakongo et bon kuna na poto na pesi bino merci ata esika na tangi kombote oyo boza koyamba biso na bandako na bino sans permission to pesi bino merci tika tenzambe wa bolingo abatela biso 2026 ango aussi tokoti kasi to sala kaka oto nokana kina nzambe. Merci na pasteur Jackie Kalombo. Merci na pasteur Jackie Colombo na Bosanité ancien Christine Wanatu. Wapi pasteur Véron Bombo. Topesi meilleur vœu na Bosanité PDG JC Feignan kuna na espace Feignan na poto meilleur vœu na yo. Oh Sunachi oh. Oh Sunachi. Ah bah koloke na ndako pa bagarde. Chike omoni asa awate. Sûrement zantinga te muto azate o. Te natal pe na sima pa azate o. Azate. OK, yaka tokende. Malebo lobby chaque jour à partir il y a 20h. Toza scotché, toza en direct sur TikTok. Yaka ko s'abonner. Film oza kotala na TV kaka sikono oza kotala ngo boye na TikTok pe toza en direct. Bagarde. Bienvenue na bino. Toza luka usunachi. I hope all is well. J'espère que nous eza bien. Makamuza kimia. Pourquoi bozo lukaye? Reine ta tindi biso to lukaye. To meme na temple kuna. On a ordre à sa majesté. Reine. She's in a house. Mais asana ndako na yeti. Asana ndako na ye. Natika kiye kuna. Kaka ne bozo mona. Asana shop na ngawa te. Awa na boutique azate. Natika kiye kuna. Just coming from my house. Te to ti na ndako na ye azate. Te lokuta. Did you know? Est-ce que botoke? Totoke. Ok. Don't worry yourself. Te bomi You know tusamate. Snatchy? Oui bien That's how she Snatchy. sleeps, so. Yasa la kabongo soki alali alela pongi ata muta toki akola mukate o. Tala bino bozonga pale When she wakes, I will tell her. Tanga kola muka na koyebise ke la reine azoluka ye. Make sure you do. OK, ça serait ko salango. Te na ko salango. Na ko salango kaka bongo. Yo pe partenaire ozakota la biso kolobate ke obwe yaka benga numéro à Malebo to pe benga numéro ya chaîne nangai la chaîne la plus suivie benga oya ko comme sponsor pe partenaire la chaîne na biso oto nangai boni naza bien boni yo naza bien namoni kaka bagarde oyo ya reine awa bauti kolongwa siko bazalaki awa est-ce que bayaki koluka yo to yo oyipi to olingi reine bon buzu bozol bana ngai est-ce que ça bien nalinga reine ndenge makoluka shiri nanga osunachi balobi ke reine aza na posa komona ye yango na yebisi bango ke basonga pale osunachi aza kolala soki alamuki na koyebisa ye kolala osunachi ko alala te wana osunachi oyo ya eluka makambo na moni te oyo na moni azokota zamba te azokota zamba te akende kozwa lungwila na ntsamba na ye te akoti zamba kezwa lungwila na ntsamba na ye lokuta wapi nasoyebisa yo moto na ngai nazaka moto lokuta te ngakata soki nazoloba nazoba verité namoni osunachi est-ce que bazalaka mibale na mboka oyo namoni akoti zamba akake kozwa ntsamba na lungwila na ye ekokozala possible te parce que nayebi nasalaki te akezwa ntsamba na ye na zamba nga nakuta ene napesi ekutu mbote mpe ayanoli mbote na ngai Jésus o Jésus o tala kenge elanga shop nazozonga s'il te plaît te nazoyebisa yo te pardon nazoya mbangu aussi bobo merci na ancien Fabrice Ngandu na Bosanité ancien Kuku Lingombo bote pe meilleur vœu na bino
Moto batika la kenge la boutique. Abandi déjà na ye kolia. Kasi, est-ce que yebi pourquoi chérie a aussi na tchakembangu parce que ya droga qui est à kamwe yem ta droga qui est pour la pongi akota zamba bikilate yoana ba ebisie que o akoti zamba awape marena la mukina nzala o yo motoza ko luka Pierre Tombal promotion à $200 et pas à mettre Massamba wapi Sa Majesté to kuti ete na ndako na ye mais to tikeli message. Maybe she has come for her. Okay. En tout cas, c'est la malamu que message va ne comme les pour que aya awa. Oui, Sa Majesté. Mais to kutani na ndekuna mobile na ye. Abi si biso que azola la mais to toke azola mkate. OK. Problème ezate. Bokoki na bino pe kokende. Promotion Maître Massamba a salisi promotion pour na ba Pierre Tombal $200 Olingo Zwango benga na numéro oyo 089 67 899 na lobby 089 67 67 899 wana ozui Pierre Tombal $200 to bungisaka esika ba wei bazali pour lobby biso petro koma kaka ba weyo soki olingi pozwaye yaka na avenue Kimbongo numéro 52 na commune ya Bumbu direction Gambela. Est-ce que l'andi avenue Kimbongo numéro 52 commune ya Bumbu direction Gambela wana promotion ya Pierre Tombal $200 to bongisa ke sika ba oui ekozala malamu po lobby ngana yo suka to kokoma pe kaka ba oui biso pe to kosenga ba bongisela biso pe sika na biso za propre pona mo so azandoki chérie nanga zandoki mutu moko koko ebisanga te onga mungu naza ko vivre mutu moko te jamais Azawate parce que na luki partout awa azate te ngana sili na ngai na sili na suki na sambwe osuna chipuko zonyokola ngabo ye osuna chipuko ozonyokola ngai nasala mabe lokola na koma chérie na yo po na linga yo tala mutu oyo natielaki ye volume alala na tramadol metala nabakisaki na bombe metala tala esikalaki na ye alamuka ti lobi na pokwa kutu nangonga oyo na pokwa nde esinganaki alamuka me lobi nango ye nzoka adrogaki chérie na ye est-ce que mwana mobali wana asombelaki ngai lokuta kisi yango volume ngo ezalaki ya lokuta to bombe yango lokuta wana mobali aza komituna parce que ayebi ke ye moto adrogaki mwasi na ye osunachi olingi omibomisa yo moko osunachi oza na poso omibomisa yo moko sana mekanani kobenga ye yo moto olingi obala oke wapi yaka na quartier 7 na njili na immeuble Selemfwama epa ya mayoyo epa na biso mbula sika ba roba sika ba costume ya sika ata pe pona ba fille de fleur na yo ba fille d'honneur yaka ba robe ezali est-ce que yoki na lobby immeuble Selemfwama na quartier 7 na njili mais téléphone ngo soni na kati yo ezo soni na kati Nzambe o Nzambe te mwana mwasi oyo pourquoi kopesa nga AVC pamba te akopesa nga AVC te na kolendela ye pourquoi dosala nga boye te eze mokuta apesaki etoli akebisaki akota zamba bikila wana te meni nango nyonso oyo pourquoi tout ça pourquoi osunachi ozoyoka moto te pourquoi nazopekisa yo oni nango boye osunachi okobomisanga ningo bomisanga izalaka pe kaka boye na ba relation mosusu tozwaka nalobi kobenga te
toza en direct soko lingi dédicace yaka siko kaka na TikTok wana kuna libanga eza ofele mais na TV boye boza ebele moye to dédicacer bino kozala te tika pe ko benga nayebi mais ye moko pe aza wana ayebi te ke aza na pouvoir ya makasi bongo ayebi te mais ngai nayebi esprit ya pembe oyo aza nango nayebi te te ye jamais akoki kokota susu na zamba wana te toyebi mama permettre biso tokende ko stopper physiquement permettre biso tokende ko affronter physiquement to empêcher malamu oh bana nanga malamu te azoloba ida malamu alors na permettre yo kende mwana nanga bolingo bundisa ye combattre ye kende mwana nanga mwasa kitoko ya mayele kende merci oui grand-mère est-ce que awa batindi ye moko est-ce qu'ako réussir ko combattre Osunachi merci na mon colonel la Zoubienne kuna na pe crime ni nous sala na kata samba o est-ce que bazolanda yo mutanga boma yo balinga viole yo ni nous komela yo ni nous komela yo nani azolanda yo yebisanga nani azolanda yo yebisanga nani ngo azolanda yo nani azolanda yo mutute namoni mutute o ni ngo nani ngo azolanda yo nani alinga viole yo zonga liboso tena détruire yo olobi zonga na lobi liboso tena détruire yo batindi oya yo nani na kati ya nzoto oyo yo nani na nzoto oyo yo oza kobenga nanga na zamba na ngai oza liboma na kokata yo batindi na bizonga tala soki okomande ngali susu na kokata yo par pièce tala okozwa tata ya kotikela libota na testament te longwawa soki olongwe awa siko te makila no ekotanga 1 2 3 abaluki elongi na ye ya solo yango oyo tala ndoki oyo soki olongwe awa siko te makila na yo ekotanga 1 2 bis encore. Merci à mon réalisateur Tala. Merci à monsieur Christian Kassai. Merci Tala. Yone batindi okota na zamba nanga po atakenga ozobanga pete okota na zamba na ngai oya ko contrôler ngai ozali boma nazokelo mawa yo mwana mwasi oyo ozokela nga mawa ngai tala mwana muke oyo ngende senge na okelo mawa parce que senge na oya awa na zambote soki bimi na zambote makila no ko tanga na bini na zolba na yo ozali boma ngana panga ka mutute te oko stopper ngate ngana jure na ko combattre yo ti okokoya ngai na ko sokisa bondokilo lelo na ko bundisa yo Osunachi na ko bundiso na ko combattre yo esprit en pembe you no fear. Oso bangate. Oso tanga pe kombo na ngai. Donc vérité. Yonde batindi affronter ngai. Na kata zamba na ngamoko. Ngamokolo zamba oyo. Na yebisyo aje na kokata ndambo. Na kotumba yo na zamba oyo mutu moko takomona yo. Abaluki ndeke. Ndeka ngope apumwe. You fly go. Pourquoi pumbo kei? Soki ozaki na makasi yako tele mobundisa ngai yaka soki babota yo vraiment na mama yaka parce que zamba oyo eza ya ngai bozobenga nanga na zamba nanga boza maboma nga mokolo zamba oyo makila na bino ekotanga nazobisa bino makila na bino ekotanga boya moko zonga awa tobunda zonga kombo na ngai Osunachi esprit ya pembe na bangaka mutu te na bangaka te esprit moko te zonga awa tobunda zonga awa. Merci. Nayo motoza kolanda biso parce que ozana esika malamu la meilleure tranche de film nigérien interprétant Lingala awa na RDC eza Malibu Movie Club Cinéma. Merci. Te azana loko moko puissant. Na so ba petegi dingi maman dingi to combattre RN mère. Tout le solution. Kanake mais la réussir yete. Stopper. Pourquoi osa ko critiquer? Pourquoi osa ko le bane mabe? Yeah. Asali est fort. Pourquoi vous prouvez? Pourquoi vous me quittez? On peut combattre. Pourquoi? Reine mère. Ndi atuna kida malam. Alors, te
ngai nako combattre ye nako boma ye toko tike beta humilier grand maître malamu na biso toluka to combattre osunachi toluka to boma ye tolongole na mokili oyo tolongola ye kotoyo reine mère ya bondoki mayele komi kosila kasi oh no I will go straight to the ngai nakokende direct na likambo na bengiseli yo awa ngai nazokaki na mboka oyo kaka mpona une seule raison pe raison wana eza valable pe eza possible ekokisama ngai naza na posa kokoma roi ya kati ya royaume oyo nakoma roi ya mboka oyo tala mbongo kanyaka mosolo falanga mani wana eza 300,000 lera tokobandana na oyo mbongo wana eza ya yo ozomona ndoki wana reine wana oyo alia mobali na ye na bana na ye ya kokamba biso te jamais akotikala kokamba biso lisusu ngai nazosolicite yo ojoindre ngai parce que oza moto moko malamu ngai nazondima ke ngai na yo ensemble tokosala ke leadership ya mboka oyo ya communauté oyo ezala ya malamu ezala mieux pe ematisa royaume na biso ngai nakozala royaume na yo nakozala roi na yo et puis yo kozala onowu na ngai cop kitoko très à l'aise. Est-ce que onowu akondima kanyaka mosolo mbongo? Merci chief Omunegu. Merci pona cadeau na yo. Merci. Mais yo nanga toyebi kenga naza mutu moko juste. Oui, et puis naza mutu mabe oyo koki ko inviter a na ndako na yo pour que oyebisanga makam oyo. Oyebi yango bien. Obimisa mbongo kwa les erreurs. Oyebi yango. Naza mutu malamu te singela ki obengisa awa pona likambo yo. Parce que ndenge ezali wana makambo ya royauté eza lokote batekaka to basombaka na mbongo to na eloko moko songolo pakala. Mais chief Omunegu zela ngai na meka ko rappelo peut-être obosani yeba yango eloko oyo za ko réclamer yeba yango okuyo koki kozala roi te pe okotikala jamais kozala roi mais na age oza nango na bambulo oza nango ozomona esikele ko yeba yango déjà parce que na koki ko enseigner tradition te pendant koza mokolo oza adulte lolenge nyonso oza kosala tozo planifier kosala contre la reine. Bimi sanga libanda makambo wana parce que ngala ko prendre part ya complot wana te. Et puis chief Omego yebango chance eza na yo te ata mukete to espace pour que yo koma roi ya royaume na biso. Eza possible te. Oh no. Ah oh no. Get out. Bima libanda ndako na ngai. Bima. Olingo bongisa loposo. O soigner loposo na yo. Yaka na première porte africaine. Et pas ya docteur Djibril. Papa li passa. Bima. Menga na kolakiso. Ngana da chief Omegu. Ngai na zwaka. Nyoso na lingaka. Pe suka na kokoma roi. Zela tala omona. Ndenge kokokisama. Zela, est-ce que le lokomoko? Ngai, naza onowu ya royaume oyo. Ngai, na kostopio kakate. Mais Zela, merci pour na cadeau. Bima libana ndako na ngai. Yo zalaka, soki bacheli mbongo. Tala ndenge opanikaka, ko trahir baninga, ko trahir bakonzi na yo. Na bomo oyo zalaka sincère juste. Parce que ma benyo soko sala kabaninga oboya ondima yo pesuka soke kozongela yo tala onowu aboy ko trahir reine na ye likola mosolo likola falanga yo na place na ye na yebite o to pesi merci na docteur Jack Kunda na Congo Nature Santé Jésus aussi na ngai ozomona est-ce que muto kenda ko lukomoni Jésus o oni na ngona zomona What have you done to my shop? shop? Ina gozu na shop na ngai na boutique.
oyo oyo zela na posa ki na security pasteur alobi pasteur alobi ke nakende kosala nuit de noces est-ce que nuit de noces kana habité nazo ata moloko moko ya moke nalia po nakitsa mapema est-ce que ça bien Emeka oye na shop na ngai oya kokata jeune na yo obali te ozo gene te tanga na nini oya kosisa jeune na yo na kati ya shop na ngai tina ebisi oyo ozaki jeune ya pona libala na ngai Emeka est-ce que ça malamu gana tikyo awa na bondeli en tant que moninga na ngai okengela ngai shop alors yo awa obali kolia capital na ngai ke musala na osala musala kolia biloko na ngai te kosilikate tala yo kangai kai naza na kanda makasi tala ko permettre ngate na salo mabe pesa ngambongo limbisanga toza ba patriote te yo nanga toza ba congolais to bomana te ya oliko bomangai soko seminga na ko wana nga pamba ozali boma sebisa ala moi pesa ngambongo sikoyo parce que na ko boma yo et puis na ko bomanga moko ozali boma ya boma moto toza ba congolais moi si na ngai nazo eza pression ninga zali awa moi ça ndumba akumbize mina ngai somo na makuna so zali boma siko moi ça ndumba zuze mina yo obi problème na ngai siko moi ça zo ba fona bale za moi ça ndumba ne mo balobi na fona bale kaka Emeka pesa ngambongo makambo zo ba ni tangati nazo bondela yo libisa ngai boma moto ya boma zela kasi na kokatula mabela tata na ngandambu. Est-ce que ça kolanda pembe deuxième partie angoyo kasi na lobi ke bana mama leki akoyiba telecommande lobela ye sokoro bondo ya bokondo atika telecommande pour que toyeba vérité tala oyebi peke mabele wana eza ya koko na bango parce que yende mutalona banzete ya nzamba kuna yo nanga toyebi ata tozopekisa ya kota kuna kanga munoko na yo kanga munoko no ya solo ya salite wana kanga yango yo nani oya koloba na nga boye yo nani koko na ye wazaki esprit ya pembe ye asutenaki ndenge babenga na kanga na kati ya mboka oyo asutenaka ngo nyonso ebandeliti na suka sikoyo mwana na ye akomi kosalela majesté na mabele ongala zolinga na posséder. Est-ce que oyebi combien de bibembe oyo ngana boma pona zamba wana okutele te yeba yo za esprit moko ya makasi oza esprit magique na yebi ebembe liwa yebi yo tala salela pouvoir na nyonso combattre ye quoi ça est asa mwana moke wana salie nini na lobi na yebi te soki na moni lisusu mwana mwasi wana na kati ya zamba na ngai nakozwa bomoi na yo nakoboma yo okudele pourquoi ngai pourquoi yo moko combattre ye te kende kobundisa pe longai yo moko nasali nini te ngai nakovanda awa te pour que na se répéter nalobi déjà koki moto oyo yo moko oza kokoka kokombattre ye te otinda moto mosusu nini yango nga nasali mpo na mérite boye kende kobundisa yo moko kombattre yo moko okudili nini yango kende kokombattre yo moko te nasali nini yango ya mabe. Est-ce que Sunachi yo nani o désobéir ngai pa koko nini yango ozosala awa ozoluka mutu to ozoluka mbuma kolia wana za kosala nini ozosala nini yango ozosala bongo nini ezotongisa yo nini ozosala awa nazotuna yo pa nandi nini yango ozosala awa Sunachi malamu na yo olungu esika oyo liboso te na boma yo longwa awa sikoyo zela ngana lungwa na zamba na ngai moko na zamba ya koko na ngai nazomona ndiri mutu neza bien te zela ngana explique yo naza na biloko ebele oyo nasalaka awa soko lungwe awa te nazwa
bisa yo mbanga na yo kokwena ko kata yo machete oyo. O Sunachi. Ozo telemela ngai. Alizela. Na ke izela nga na kozonga. Zela nga na kozonga. Alimwe. Papa Nandi. Papa Nandi okay wapi? Okay wapi? Kezonga. Fala ko telemo combattre ngai. Na zela yo. Okanisi na zobanga mutu. Na ebisu na banga kabando kite ba demonte na banga ka motete. Gana tonda na miyebi. Na miyebi. Boza na problème mitu. Kosukosu eza kotungisa yo. Infection chronique kozanga mabota, douleur ya bas ventre, yaka na Congo Nature Santé et pas docteur Jack. Otuni tozali wapi? Yaka na adresse à Sika tozali na avenue Bomboma numéro 7 sur avenue Kasavubu juste après Force. Nebisaki ye akolonga ngate nakoyebisa ye nakosukisa ye lelo. Oh Sunachi atumboli bakoko nabi lamuka bolamuka bo soutenir ngai boya ko bundela ngai bino bakoko boya ko bundela ngai bo bundela ngai yo bo bundela ngai yo bo bundela ngai yo bo bundela ngai yo. Est-ce que à réussir Yaye Koluka renfort à se renforcer pour que à combattre Sunachi na ebité o soki akokoka ye wana limwe na lobby malade eza kotungisa yo yaka na Congo Nature Santé ezali na avenue Bomboma numéro 7 na commune ya Kasavubu juste na entrée ya Kasavubu juste après Force. Papa Nandi dans le kolo ebisa kingo kozonga ti ozongi pe ya solo yo banga kate oye ko combattre ngai lelo kozala suka na yo ye ni nango zo sala o ye azo sala boiza ko simba te olinga boma ngai alimwe lisusu eloko nini eza kosala oyo baza kokoka o Sunachi te nini yango est-ce que bako réussir ye abimisi ekobimisa est-ce que akoboma ye tezela olingo bundisa ngai tezela naza désolé lelo ngala kobundisa yo nako combattre pardon limbisa ngai tala soki na yo kiono mnoko na yo okoboma ngai tokosuka mabe naza désolé pardon limbisa ngai te lelo kimeza te pona yo kanga mbanga na yo oya kibitumbati kanga mbanga na yo o Sunachi pardon naza lokola papa na yo naza mokolo malamu etali yo o se respecter te naza désolé limbisa ngai oza audace ya kwa kobundisa ngai o combattre ngai o Sunachi naza désolé esprit un peu même pembe limbisa ngai te lelo suki pona yo lelo nakosundola oyo na zamba oyo nakosundola banyama bakolia yo lelo okoyokola lelo nano yekola te na vi na yo banyama na butu bakolia yo okoyeba lelo awo okoyeba otunaka te eloko ya yo te otuna webi te naza malamu te otwakaka boboma ngai lelo mayele kobima yo awa lelo okoyeba lelo suka na yo o Sunachi naza désolé s'il te plaît o Sunachi yaka ngai ngando ligomeka est-ce que o Sunachi asali malamu ya kosundula ono ya kosundula nganga na bango yeyo ezemo asundoli ezemo na zamba bikila te yaka pardon yaka na juré na kosala susu mabe te o Sunachi nana kosunga ngai bosunga ngai yo yo moto za kobenga na TV moyo za dédicace eza te ata toza en direct na lobby yaka kaka siko na TikTok kuna toza en direct okozwa dédicace na yo direct s'abonner pour que chaque jour tant toza koleka en direct pe sur TikTok ozanga dédicace na yo te mais na TV eza pasi ata pe na ba chaîne YouTube na biso kuna pe chaque soir toza en direct yaka kaka kuna mona programme kasi to pesi yo pe merci partout oza kota la biso to réitérer lisusu ba meilleur vœu na biso pa na bino
Maman Wandoki yo. Est-ce que mbala oyo akoresir ko bo ma reine? Azo bois que la reine s'occupe morte, s'occupe kake. Reine azako bunda mana kingo. Est-ce que akokufa mbala oyo? Poliboso ayeba kite que Osunachi aza esprit en pembe kasi awa yebi. Est-ce qu'ako changer ba stratégie na lobi na yebite? Tolanda kaka toko comprendre. Mes sincères condoléances à toi qui vilaine pour tout la reine de Selembao na ndenge perdre maman Libota Mubimba. Te présenter bino. Ba sincères condoléances na biso. Et pas il y a Libota pe ya grâce kitoko la patronne te présenter yo. Ba sincères condoléances na biso le plus attristé na yo pe na Libota Mubimba o boza éprouvé. Eh Aseki Reine Sa Majesté Akufi Tala molimo na ye ndenge etiki nzoto Ekei Queen Amaka. Reine Amaka Queen Amaka. Reine Amaka Queen Reine Amaka Oyo pe lisusu azolukela ye nini yo ozako boya kozala mwasi na ngai kokoma mwasi na ngai yo telemeli ngai yo olingi ocha trouble na kati ya progrès na ngai ozoboya kosala ke rêve na ngai kokoma roi ekokisama yo Reine Amaka tala napesi yo ordre kende kolala na mbetu na yo kende kolala tango kolala na mbetu na yo yo kokufa Reine Amaka yo okokufa Amaka okokufa hey moto moko bitumba kama koto yo reine mère Abilima à combattre koto yo Chief Munegu yepe à combattre hey tala vie aba misusu ndenge ezalaka vie biso ba oyo bitumba mosusu to bundaka to yebitina nango te okomona kaka moto na sepelaka na yete na sepelaka na malebo te soki po otuni moto yango malebo asala nini e anu ezalaka te. Merci na bino ba bolingaka ngai yo ata pe bino bolingaka ngai te nga na sambelaka na nga mpona bino mpona za mo Kristo balobi to sambela ta mpona babinemi na biso ngai na sambelaka mpona bino Ezemo azate toluki azate siko asapi peut-être azana zamba siko tokosala nini awa reine akufi boye ezana loka kosala te tokoki jamais ko annoncer liwa ya reine parce que lelo eza mukolo ya fête na biso ya eke batu nyonso bakei eke esengeli tozela ti batu nyonso bakozonga soki fête ya eke sili comme ça wana tokopesa nouvelle que reine akufi comme ça tokopesa bango reine na biso malamu akufi yo oza na raison siko bwebisa biso esala mi banda ndenge nini mukolo nini te toki na tongo po to rappeler que lelo aza na réunion na membre ya cabinet tokuti kaka boye makale na mbeto nzambe o bomo yango boye liwa motema mabe o ezemo te ezemo falaka ya tala likambo yo nzoka ezemo Osinachi akangaki basinga kuna na zamba nzambe sunganga yo sunganga eloko moko te komela mwasi na ngai depuis lobi eleki atikali kozonga te ezemo na jure soki eloko moko ekomeli mwasi na ngai nga na kokombattre yo nga na kokangisa yo ezemo na kokangisa yo tala ye yo eloko moko te kokomela mwasi na yo nazoye biso sheri na ngai nazoye biso popo eloko moko te kokomela mwasi na yo Malebo Movie. Une nouvelle manière d'interpréter le film nigérien Kanela Mbelozuka Nyapula Kanatombete Nebsaka bino Bisa kufaka misu polele ekengeti liwa Tala oyino simbi na maboko Tala Ngala kenaki nanga zamba Pona keno kokitisa malafu na ngai Masanga na ngai
Mais tala. Comme tu me samate. Et loko monko e komaki. Na mona ki makama kune komi. Histoire moko. Ya mulai. Mais na explique aussi. Zela non. Zela. Koko tana e loko nanda kote. Pourquoi zobanga ngai? Te wa ezaka mabenda pamba o. Ngala zeze moteo. Ozobanga nini? Ozobanga nini yango? Osunachio. Nini yango? Ye azako banga. Osio. Nini yango? Eko sala pe nini nanda kunanga. Eko sala nini awa. Ozana nzala toza na posa malavu. Ozana posa masanga lungwila. Zela o. Nini eko sala nanda kunangai? Naso tuna uti. Ozana nzala toza na posa komela masanga. Pourquoi ozotala nga boye? Ozobanga eloko yo. Ouais, zaka ba mabenda pamba. Oh papa Simolanda asudaka. Ouais zeloko te o. Ozobanga nini? Kobanga bibanga panga boye nini? Hey! Mwana mwaso akobomanga te. Osunacho kobomanga te o. Kobomanga te. Osunacho kobomanga te. Hey! Nzambe o. Nzambe o. Emeka nini nango? Ninango. Merci Seigneur Ozawa. Emeka, on dirait aux okima mbango ninango. Pema wenini. Reine a Kofi. Reine na biso. Kao. Reine nga Kofi. Reine wangai. Aussi yo. Reine na Kofi. Emeka. Mbongo nangai. Emeka mbongo nangai. Mbongo nangai. Kape silate. Meka kwe. Yacinthe. Oui, chief. Revise the vehicle we're going. Tala. Bonga mapoto zobima. Zobima sikoyo. Est-ce que awa reine akufi nini koleka lisusu na lobby troisième partie ezali même chaîne kasi salaka toujours scotché ozana sika malamu ya kotala ba film kitoko we kopesa katoli we ko divertir yo en même temps awa nde sika malamu kanga programme soki obosani benga malebo movie kaka ndenge tolobaka bango kala biso sika chief akufi. I am aware. Ouais, siko na sepeli My dream ndoto na ngai has come true. ekomo ma vérité nazebisa yo eloko ekomeli makama nebisa kyo wana ndoki rene moko ndoki siko ya akufi wana zana esengo akufi You know, chief very soon, oyebi the kala mingi te announcement of ke ndenge za wana soki fete ya eke eleki bakoannonce liwa na ye senge toza na pale each year also. kaka ndenge bolobi This is exactly what oeza exactement eloko tozalaki kozela kaka ndenge tolobaki oui esenga tocelebre tocelebre tozela bakunde bembe totika makambo eleka malamu tosala bongo esenga tocelebre omoni ndenge ezalaka na pasi na yo ebele basalelaka yango feti eske osambelaka mpona kobatela bomoi na yo kasi yo moto kosu eza kotungisa yo infection chronique kozanga mabota douleur à bas ventre yaka na avenue Bomboma numéro 7 côté la surprise Kasavubu na Kasavubu juste après avenue Force kota okuta docteur Jack pelobi ko ezali madame Malembe zela comme ça ozonga sima to banini to webisa o Osunachi ya komaki moninga la reine ayoki akufi yango ayembango mbango aluka yeba kasi mwali kambala moko ezate mais ni nango pourquoi bozo telemisa ngai pendant que noki ke reine a eu problème te reine akufi to luka kiyo to mona que te reine akufi ya solo na zoka mais tal nazana posa ko mona reine te moi mon reine ezate donc na s'assurer que reine akufi pendant que dimilate que reine akufi kotikanga na kota na mona enga moko te moi mon reine ezate songa sima moi mon reine ezate ni ngodo tumisa bino kotikanga na mona reine zabe instruction ba pesi aya longwa na nzelanga na lika ozali boma osunachi kokota bongo te o osunachi o yo nani okota na chambre reine boye tala sokolo biso na kopata banga na yo ozali boma na kopata banga na yo ma reine reine angai ma reine oh
Renanga répondre ngai. Yano langai. Soko yano lingati na komona neti ndi ya solo makamba zolo bakeyo okufi. Renangai. Renanga yano langai. Le 15 février, Malebo Movie rencontre Nzango dans les amis de Mest, na croisement Université Victoire, juste en face école Mamamouilou, na Kauka Plaza. Malebo akobeta Nzango. Nzambe nangai. Nzambe o. VIH si des akotungisa yo. Yaka kozwa S4 pa Dr Richard, première porte à Fikine, Kota, Lobana Zakoluka. Bureau ya Savongola, kuna okozwa S4 pour na VIH sida, hépatite, goitre. Ezako bika kuna yaka kasi pour na bio herbis na lobby adresse asika. Yaka na avenue Bomboma numéro 7, commune ya Kasavubu. Hey, agangi. Garde. Alinga yebela. Osunachio. Lisungio, Osunachio. Osunachi. Kotoyo. Reine Kosoli. Marraine azana bomoi. Boya, marraine la muki o. Marraine la muki. Kotoyo. Osunachi akwei makale. Tanga zaki ko belela. Marraine soki kake, soki pendi nango ekotaki na nzoto. Osunachi. Est-ce que Osunachi a kufi? Na lobi na yebite. Yaka na avenue Kimbongo, numéro 52, na commune ya Bumbu, na direction Gambela. Et pas à mettre Massamba. $200 aux Pierre Tombal. Yaka. Wana, mongongo ya Osunachi na yoki o. Mongongo ya mwasi nanga Osunachi na yoki. Hey. Est-ce que Osunachi a kufi? Est-ce que Yahweh? How come? Dans lobby na yebite. Lobby, troisième partie ezali. Même chaîne. Même chaîne. Kourate yangote. Komankete o. The queen. Reine. Is alive. Azana bomoy. Reine à la mouki. Hey! Ezali bango somo. Moto ba meleli vin. Ba yebike ya kufi. Donc. Balobeke, Osunachi nde mutu asekwisie na liwa na ye. Hey, bakosuka ndenge nini? Soki filme oyo esepelisaki yo. Topesa merci na Hervé Landou Métallique, papa na Simona Luxi, Caroline Esther, Samuel Chris Beni, pour na bafilm na kitoko boye. Lobby, troisième partie, même chaîne, même heure, kozanga yango te, o malebo la kakite na laki lobby o. Nde koyeba ndenge ni musuka. Bango kala. Biso sika. Bango kala. Biso sika. Ane salamate. Malebo club Nzango. Tokutana. Ozali biso bana papa. Donc troisième eza kaka Victoire Université. Tokutani référence à César, Maman Mouil. Face à biso Kauka Plaza. Ndesika masolo kobanda. Donc boye belé, venez nombreux. Toza na bana malebo kitoko. Donc il y a qu'à les alater. C'est 08 code à succès, code à mbongo, code à moto, Symbiosiki.
Shana manane sana. Shana